Bamisusu balobi sommet ya EAC SEDEC na Tanzanie eza échec total. Ba boyaki ya solo ba congolais ba yiki ba bito linga kite Félix Antoine Tshisekedi président na biso akende bongo na Tanzanie parce qu'il y a là qui tricage. Baiki balobi oh est-ce que bino boyebi solo ya ba tuti na ba utute tangu abiarimana akendaki sommet moko songolo pona ko kotala na retour na ende avion na yezala ki abattu. Est-ce que ba na ko banga ba abattre avion ya Fachi to nini Fachi assistaki na sommet wana na vidéoconférence kasi na présence wana na salle tout le monde qui présence ya Premier ministre Maman Judith Soumina Tourouka. Est-ce que c'est là qui est important Fatia Kende to akende te batu ba lobi mais pour nini ba président kout o ba concerné te ba président ba mboka ebele Zimbabwe Zambie Kosovo ba là qui wana mais président ya Congo Fachi il fallait qu'il ça passer ki ba kabu ya mboka na ye azalite atini premier ministre ndenge to mona ki yango tangu président ya Rwanda Paul Kagame a koti batu no so batelema ki sur l'applaudissement. Est-ce que yé mutabma ki euro na sommet wana to na sommet wana ezalaki na avantage ya nani ya République démocratique du Congo to na avantage ya Rwanda yango to kosola batu bayiki mais pour la nini sommet ali ba M23 EAC bayiko ba bango bazali ba rebelle ezali mwana ya mboka oya simandoki akoyi motomboki kasi pour la nini pour na ba négociation il faudra Rwanda et ko négocier na place ya EAC na M23 yango ali ko pesa batu mutu ko soa to kosola yango awa na émission ya lelo bakangi quelques rebelles rwandais na Kinshasa. Est-ce que vidéo wana ali ko tambola ezali authentique ezali vidéo ya kala to ezali vidéo ya sikato mona ki vidéo moko bana ko tambola sur la toile pe et pas wapi ba troupe ougandaise ba ko kota côté ya Butembo kasi batu baleka ki ba bino ezali vidéo ya kala ezali ya sikati kasi oyo ya ba rebelle ezali ya kala to ezali ya sika yango to kosola yango pe kaka na émission ya lelo. Mfumutoto alobi Joseph Kabila Kabange, président Tomo Kondia, République démocratique du Congo ya kala, yemuto azali acteur principal, azali responsable ya crise, to ya guerre, to ya désordre, on ezali koleka bongo na est ya mboka na biso parce que ye andimaki brassage na mixage na mokolo oyo ya le 23 mars na 2023. Ezalaki erreur, to ndengeni yango yali ko rattraper biso lelo awa. Yaya na sommet oyo esalamaki na Nairobi wana tozongi siko na ba élection en 2018 n'est-ce pas et pas wapi tangu les 7 babenga misobenga bango ba les 7 patrons to ba les 7 leaders les 5 bakenda ki bongo na Genève et pas wapi mwana mboka Martin Fayulu azalaki mwana mboka Félix Tshisekedi azalaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba mwana mboka Moïse Katumbi Matungulu Mbuyambu Ilancure voilà bazalaki kuna na kout na biso abando nani ça viendra le nom ba yokanaki na Genève ba bimisa mutu moko et mutu abimaki ezalaki nani ezalaki Martin Fayulu kutu yemoko Félix Antoine Tshisekedi alobaki nini le changement s'appelle Martin Fayulu. Quelque temps plus tard a retiré signature naïe Yena Vital Kamerhe ba kende ko sala sommet na Nairobi. Qui sont ceux-là oh bazalaki na base ya sommet ya Nairobi wana wana tokoka epai wapi vérité ya somme ya kafu ekobima balobi ezali balobi tuti dynastie toute le balobi tuti nde bango pusaki Félix Antoine Tshisekedi na Kamerhe ba kende kosala sommet na Nairobi pour komisa ye président ya boko ba vérité ya somme lelo awa on a plus rien à cacher tokosolo la pembe na émission ya. Le Congo n'a pas besoin, n'a pas la tradition des sang. Et tout le monde le sait. Le génocide, c'est à Kigali, c'est au Burundi. Nous sommes 450 tribus. Et les gens vivent dans la concorde. Nous ne sommes pas des tribus qui se tirent dessus. Alors, aucune tradition de violation des droits de l'homme. C'est une politisation de la propagande pour essayer de nuire à un gouvernement qui ne satisfait pas à l'ancien clientélisme que était celui de la fameuse Deuxième République du père.
respectons les droits de l'homme. Il faut aller sur le terrain pour vous rendre compte qu'il y a... Les troupes étrangères sont venues occuper un pays souverain. Le Koweït a été occupé. Et vous avez vu l'armada pour bouter dehors les occupants. Dans votre cas, tout le monde est calme. 2 poids, 2 mesures. L'injustice, maintenant, il faut en mettre fin. Yambo to banda émission oyo tika to informé boyaya yo mutovani na Bundes bana sur Allemagne yaya journée de la femme et ça la moko le 8 mars tika to kutana biso surtout journée le 8 samedi le 8 mars kozanga te yaya soirée Liputa et pas wapi JK Production a organisé soirée Liputa buffet à volonté yaya et kozala bongo na référence par na SN SN donc dans la SN référence dans l'église ya pasteur Akilas to la bongo na église ya pasteur Akilas bana Bundes surtout na SN et pas wapo journée de la femme yaya journée de la femme moi to la papa joie maman kende ko sepel sa maman yeb sa papa to bima pe moi kala to salima misala ebele journée de la femme ko bimate to kende ko sepel na soirée Liputa et pas na église ya pasteur Akilas yaya moins chéro wapi entrée couple papa simbi maman maman simbi papa ba ko futa kaka 40 € ya pamba soki pe papa vous na molonga nité kuna pe basi pe ya singleton bazali okokuta basi kuna baike kende kaka kuna okomona basi ya ndenge na ndenge ya catégorie olingaka bazali wana bazali kozela bino donc couple 40 €, singleton yo moko single 25 € ya pamba na kati kuna futi 40 € okolia okomela ndenge morope na 25 €. Alors pour beaucoup plus de précision dans le déco benga na numéro o so ngoko benga te WhatsApp na numéro o +49 17 68 73 20 340 soki pour lingio benga appel normal okobenga na +49 15 21 84 45 88D okobenga bongo okozwa JK Production. Voilà, buffet à volonté samedi le 8 mars yaya ozanga na zanga te de 20h à l'aube kitoko et bisengo bilenge zongi na mikili na Bundes otoloba kite tolobi. Voilà. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokoyo télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo Radio Lokole masolo et pas wapi to kutanaka chaque fois pour na kosolola makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala ya le pays est en guerre, le pays est en danger na yebisa kabino chaque fois to koki kozala na ba diversité na biso kasi la seule mère qui nous réunifie ezali bongo la patrie Oyo Kombo na yango République démocratique du Congo. Nous devons nous mettre ensemble pour bouter l'ennemi d'ailleurs. Il y a tant esclavagisme ici et ici. Est-ce que mouvement Oyo ezali koya ezali mouvement rebelle, tous les mouvements invasion pardon et pas ya banguna. Tous les komona makambo ezali koleka bongo na Ukraine na Russie a envahir parti munene ya Ukraine et puis a botole ya komi mabele oya ya boyi kozongisa est-ce que ezalité ba kozwaka bana ya mboka bacha liboso baya malay ba ko coloniser biso makambo oya conflit ya ba Rwandais na ba Congolais e banda bongo uta époque ya président Mobutu mona ba vidéo kili ya to kosole yango awa na émission ya lelo en passant nous savons que le général Franck Tumba
à Zali Bongo na liberté après audition na ye oyo e utaki bongo koleka to kozongela yango awa na émission ya lelo. Tout ça, la communiqué nécrologique avant de continuer l'émission Oyo, nous vous informons que la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure sans virage, Mama Rina Pelende, à Outikobungisa Bongo, grande sœur naye, na kombo ya Mama Tete Wumbi Makaya, na niveau ya Angola, hier déjà. Alors, nous allons revenir pour vous donner les programmes des obsèques. Il y a Mama Tete Wumbi Makaya, Tete Wumbi Makaya, Zali grande sœur. Il y a Mama Rina Larise Pelende, voilà. Oyo Azali coordonnatrice, il y a Radio Locole et télévision. Je crois vos messages de condoléances et comme ça là, la femme à la taille d'une tige spaghetti sans courbure ni virage, très bien. Donc voilà, Dieu a donné, Dieu a repris. Mama Tete Wumbi Makaya, depuis elle nous a quittés depuis hier. Na niveau ya Luanda na Angola. Nous allons revenir dans le programme obsèque dans nos prochaines éditions. Voilà. Yaya na émission lelo to kozala bongo na ba invité auto ko kabula bango mois de 3 makambu ya situation ya mboka na biso kasi ya mboto ya ba invité tika to loba mois de 3 makambu to proposer bino vidéo oyo to bongisa ki pona bino. Vidéo moko zali kotambola sur la toile et pa wapi balobi ba kangi ba rwandais ba sujet rwandais na Kinshasa. Yaya ba rwandais o ba kangi ba kota ki wana ndenge nini ba koma ki wana ndenge nini. Vidéo zali authentique, zali vidéo ya sika to ya kala ipesi ngai mutu ko soit mais on doit vous informer. Yaya quand le pays est en danger, information ba neglijaka yango te. Tout à la ndenge ba kangi ba rwandais oyo na mboka ingumba Kinshasa tolanda. Joseph Kabila est le responsable numéro 1. Il y a désordre, oyo, il y a insécurité, oyo. Et ça dit qu'on règne na Est, il y a République démocratique du Congo, Muterobi Ango, Fumutoto. Fumutoto, il n'est pas quelqu'un à présenter. Fumutoto est bien, oui, c'est vrai. Alors, pour la ligne, Joseph Kabila est acteur principal, est numéro 1, il y a insécurité parce que il y a un dimaka brassage, topé mixage, na mouvement, il y a le 23 mars. Il y a M23. M23 est dans l'accord Oyo Basinyaka le 23 mars 2009. Et pas wapi Basangalaka Naba rebelle rwandais Ndenge Balobaki. Basalaki brassage, mixage, mutukutu côté ya Paya. Asalaki na yesoki kapi. Asalaki na soki likili. Na armée kuna baye na M23 comme colonel ba garder brassard na yewana a garder fonction de wana ya colonel alors epesa ki mbutu yangonde et sali désordre boye awana mutu fumutoto nde alobi yango to landa fumutoto e bongo tozonga est-ce que alobi ya solo to akosi to landa. Joseph Kabila est le responsable numéro 1 de l'insécurité à l'est du pays parce que s'il n'avait pas brassé et mixé l'armée, s'il n'avait pas intégré depuis l'AFDER les Rwandais au secret d'État, à la sûreté d'État,
nous pouvions avoir une crise parce que c'est inhérent à la vie de l'État. Mais peut-être qu'elle ne serait pas de cette profondeur que nous connaissons aujourd'hui. Donc, nous tenions ce que les Cambo est dans l'Est. Sauf mais son papa, Laurent Désiré Kabila, il est mort dans les conditions que vous connaissez parce qu'il a mal négocié la chasse de Mobutu. En quoi ça? Lui-même a appelé l'AFDEL et consort conglomérat d'aventuriers d'opportunistes. Okay. C'est lui qui a amené des Rwandais, des étrangers à la sûreté de l'État, à la diplomatie, à la défense. Qui a tué la sécurité de ce pays plus que Joseph Kabila et son père? Qui a vendu la sécurité de ce pays? Qui a intégré les militaires étrangers dans notre système sécuritaire? C'est lui. Quel est le budget qu'il a alloué à la sécurité de notre pays? Il a laissé combien? Combien d'armes a-t-il acheté? Il a laissé le Congo sous embargo. Il a laissé le Congo sous régime de notification pour l'achat des armes et autres équipements militaires. De quoi il parle? Il a laissé une armée vétiste, une police devenue amorphe. Il n'a pas recruté de nouvelles unités. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il n'a pas acheté les armes comme celles que nous avons aujourd'hui. Il a sécurisé le pays par les accords, intégrant les étrangers dans la gestion sécurité du pays. Donc si les localités tombent aujourd'hui, c'est à cause de Kabila. Mais c'est lui. Mais c'est lui. J'ai toujours dit que Joseph Kabila est le responsable numéro 1. Mais vous allez voir comment lui-même apprécie la logique rebelle actuelle. Comment ça? Et les agressions. Mais lisez les communiqués, il est clair, il est lucide. Voilà. Il lance un appel pressant à la paix et à l'unité nationale, tout en soulignant l'importance et l'urgence du respect des droits fondamentaux, aujourd'hui bafoués. Est-ce que Tshisekedi a bafoué les droits dans ce pays comme Kabila l'a fait? Tolandi Fumuto Makambo Alobi, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Armée Nabiso et Salaki et comment on a désordre, on ne sait pas qui dirige qui dirige quoi. Yaya ba infiltré ba quota et belé la armée Nabiso, ça on doit l'avouer. Ngam la avoué en côté Yemoko Joseph Kabila Kabange président Akala Chinarambo a reconnaîtra qui ango na conférence de presse moko à Salaki kasi yambo to mona image Joseph Kabila Kabange yaya to baboye. Oui, c'est vrai. Batuloko la ba Fumutoto, même s'ils dénoncent, même s'ils disent n'importe quoi, ce sont des gens à ne pas faire confiance. Fumutoto, ce n'est pas celui. Oyo Ayaka, Alobaka, Komboya, Kabila, et Salaka Kanambe. O Aluga, Papa ya Kabila, Sokomo na Kanambe. O Abandakana, Honorable Ngwanda. Et ça y est, Fumutoto, et ça y était. Ah, voilà ma kolokotambola. Il n'y a pas de souci. Voilà ma kolokotambola. Kasi Fumutoto, Azali Moko ya Batu, Oyo ba glorifia Kabila, Oyo ba lecha sapatu, Sama Kolo ya Kabila. Tango régime ya Kabila ekei, et comme le régime ya Fachi, Abandi Kolempa, ce sont des flatteurs. Baza Batu Oyo, on ne peut même pas croire na makambu Oba Ekoloba. Alors balikambu ya solo, alors balikambu mabeme, peuple, botele mabatu lokola. Ba Fumutoto bazali batu yako ta confiance te ya ebaka nyoso troisième voie. Est-ce que batu o basala science politique na Congo et c'est-à-dire que Fumutoto yemoko il faut faire très attention. Les lorsque le régime ya Félix et s'il est tiré 3 ans mandat et s'il est élection président soit à côté à koya les sous ko finga régime les gars donc batu le quoi ba Fumutoto ils sont déjà à bannir la politique ya République démocratique du Congo. Mais ce qu'il avait dit on a oyo brassage au Kabila Aza numéro 1, il y a insécurité. Aux États-Unis, Est et Mboka Nabiso, Tokopé ça a été ôté. Et ça lié solo parce que à l'époque, Kabila Azalaki, commandant en chef, il y a force armée congolaise. Denga Nimaki brassage Joana, Yango et Memene Biso, Mboto Mboto. Yembo Kutu, Andimi Yango. Alors, Natangi quelque part, Balobi. Il faut féliciter Kabila parce que c'est un homme de valeurs. Un homme de valeurs est celui qui accepte erreur naïe en public. Kabila ndimi yango en public, toi ndima yango en public et ça là qui erreur, il y a comme ça la brassage, peu mixage na ba M23. Ndima yango yemboko. Kondima erreur na public, signe ya humilité. Humilité précède la gloire. Il y a ndima ki yango. Tolanda Joseph Kabila Kabange à l'époque. Landa. Mimi najua population ya Goma iko ya moto sana.
au population ya Nord Kivu yote, lakini vita sio ziaka. Uwezi tu kuamka asubuhi unasema leo unaenda kufanya vita. Hapana, vita inapangwa, na mimi sikutaka tuweze kufanya repetition ya makosa tulifanya en 2009. 2009 vita ilianzaka zamani, mais 2009 tunasema okay, ili tulete amani Nord Kivu, tuna signé accord le mois de mars, et puis warugaruga wote ndani ya armée Goma soit menacé ne change à rien, parce que Bunagana, Goma n'est pas plus que Bunagana, Goma n'est pas plus que Kishishi, Goma n'est pas plus que Kiwanja, Goma n'est pas plus que Rumangabo, Sake, Minova, Goma n'est pas plus que ça. Donc on doit être cohérent dans nos dits. Le peuple congolais ne doit pas être manipulé selon les tensions de ceux qui détiennent le pouvoir politique. Moi je pense que le Congo a toujours été en guerre. Mais le problème, ce n'était pas la priorité de ces régimes en place. Quand on est en guerre, on ne s'achète pas une montre à 300 000 $. Quand on est en guerre, on ne s'achète pas de veste à 400 à 750 000 $. Quand on est en guerre, on ne s'achète pas de voiture de luxe. Quand on est en guerre, on ne paye pas 21 000 $ à un député. Quand on est en guerre, on ne paye pas le premier ministre 450 000 $. Quand on est en guerre, on ne construit pas Arena à 180 millions de $. Quand on est en guerre, on ne construit pas les centres financiers à 475 millions de $. Quand on est en guerre, on n'organise pas les Jeux de francophonie à 380 millions de $. Quand on est en guerre, on ne paye pas un militaire 200 $. Quand on est en guerre, on ne paye pas un ministre 50 000 $. Et quand est-ce que cette guerre nous intéresse? C'est seulement parce qu'une grande ville est tombée? Vous pensez que les Congolais qui sont à Goma sont plus Congolais que ceux qui sont à Kiwanja, ceux qui sont à Kishiché? Non. Nous ne serons pas ceux-là qui seront manipulés selon les émotions de ceux qui détiennent le pouvoir politique. Le pays a toujours été en guerre. Depuis 1960, le pays a toujours... Voilà. Parti à Liboso, Yangoana Tokozo, on a deuxième partie. To kopesa sika boye maloba, na ba invité na biso, na bandi Liboso, na honorable papa Johnny Mabiala, lecture na yo. Na sommet oyo ya EAC SEDEC to moni yango na bilili, c'est comme si Kagame était lauréat du jour à côté na suka batel betele maboko machin et puis résolution à malonga pena to moni kunate si ce n'est pas basa la force moko en force entre ya SEDEC na EAC moi zone tampon et banda on veut rentrer encore dans makambu oyo le cas oyo Kabila a reconnaître Rango erreur parce qu'il était le chef à l'époque. Est-ce que solution pour la Makambuya Est et Mboka Nabiso yo moni il faut ça parce que le président Fachi donc mona batu baike baziko boya bazoko linga a négocier à tate bako to négocier na ba rebelle mais pendant que to ba négocier l'ennemi avance et peut si mutu ko soit qu'est-ce que nous devons faire? Négocier, on ne veut pas négocier. Mais est-ce que notre armée peut faire face à l'armée Banguna et Zoé Banate? Na éviter lecture dans les lignes. Et on s'appelle Moutouna pour inviter nous surtout. Papa Johnny Mabiala. Bonsoir, Bandikonanga Nosimo. Bonsoir, Reban Nzambe, Kiskano Sozwami, Kolo Amonabiso. Donc, normalement, ngai en principe nalinga kite président akende ba biloko ya bangwe ba EAC wana parce que on toye ba kyango ki le monde balingi bisote donc monde entier bazali contre Congo. Bon, ezali vraiment inutile ya kokenda ka ba réunion par-ci par-là des fois okende kokuta na ba tielio piège le musu ba tielio déjà poison kuna. Ok, yo simbi mutu bozongi oyo kokufela biso na mboka. Nata oyo
tolingi tozo matanga te na surtout na la présidence pour ceux qui tozui yango kaka mbala moko po ba ko remplacer biso lokola biso pe toza na biso kaka ba lembelele to kondima na biso ka bindima ndima okuta bo bakeli biso mwana Kagame na pouvoir donc eloko nde yango wana mais en principe Congo nde ezalaki na ba retard mingi ya koagir trop lent et trop lenteur. Agissement ya guerre ezaka bongo te ya kosenga ba approbation ya kosenga ba permission. Pourquoi Rwanda abangaka Burundi. Burundi n'a pas d'argent. Burundi na compte penda ya biloko ndenge Congo aza nango na baba minduka bitumba Burundi apusana te. Mais Rwanda abangaka Burundi. Pourquoi Rwanda abangaka Burundi? Parce que Burundi soki bobeti obi moko epa na bango bakozongisela bino 5. Donc soki botindiki 5 bino boko risquer bozwa 25 na mboka na bino. Basala vraiment c'est quitté. La vie des gens ezali na prité. Tant que ozali président, ozui responsabilité à pays. Donc yeba kango ke business yo koti ezali komo nango la vie ou la mort. Et surtout na pays lokola Congo na biso wana. Lelo mon frère, ceux qui tozolo ba makambo ya ba politique yo, des fois les musu to loba kango ka pona tolingi mboka. Mais les moko pe natala kana mona na poussa pour le bizate pour epesa la biso ba tension. Okomona les musu ozo raisonner belé na makambo moko ozo za nota solution nangote. Est-ce que okoko yeba ke bana Uganda akota na Congo. Biso nyonso to bana koloba Uganda, ils travaillent ensemble avec Rwanda. Uganda a permettre Rwanda à kota na Bunagana. Président chassé ba Ugandais. Président azalaika kokipete ba tout ba omande to lobaka bo. To baza na ba service na bango ya secret, ba service ya aner ba rekoda kama makambo oyo ba memelaka président ezalaka ba rapport ou ba sala kipana. Mais président ne veut pas nous écouter. Et en même temps ba uti kokoti sa minduki na bango dernièrement awa na côté à Nord Kivu. Tangu ka biso tuza ko aborder awa na nani na Goma. Sikoyo lelo oyo tozolo ba lelo landa information na bitesi ko bozana retard ya information bitumbo salema ki lobby dimanche parce que lobby dimanche va kutana na mbiscade moko impose ba kitaki po botola Bukavu ba kitaki au moins 12 000 au plus de 12 000 personnes. Heureusement ba kutani na riposte moko ezalaki vraiment farouche bakufi ebele mais parmi basoda o bakufi la majorité ce sont des Ougandais. Est-ce que tu peux imaginer des choses comme ça là? Ouganda aye kokufa na Sud Kivu. Il y a lobaki azo ça la prévention pour na combattre la frontière na lokola mobulu ezali mais na Sud Kivu aye kolukani. Donc tout ça là ce sont des erreurs. Na kati ya politique basala ka ki friendlyté qui master de la politique té pour ba pays nyonso za aux alentours na biso balingi biso té. Mais maintenant il faut que vivre na bango vraiment na ikenge. Ce n'est pas fongola moko ka porte ya bandoko takana ba soda na ye na ba minduki na ye oyebi ete ningi na za koyela yo. Et en plus de ça za kolakisa mwana na ye akomaka tout moment na kati ba Twitter na ye que non voilà le dernièrement on t'a kokoma alobi ke lokola Goma les amis déjà et pas ba cousin nga ba Rwandais et ça c'est côté ya ko changer banani ba borne ya frontière. Voilà des choses comme ça là. Alors vous ne voulez pas bosala autobengi anticipation, il y a des choses. La politique il faut qu'à cause de la moto quoi anticiper les choses. Mais si vous êtes là pour attendre quelque part vous voyez le comment koya et vous allez ka catastrophe. Le quoi toujours mona makambu ya ba polonais ceux qui ba o banani ba roumain roumanie ceux qui ba roumanie. Ba oyo yo ke kozwa wana ce sont des gens qui ont bazali na obédience ya l'OTAN. Mais ok kozwa bango tandis que biso ba tozo bomisa biso zali OTAN. Comment est-ce que tu peux faire des choses comme ça là? C'est comme aux alaki envoûté ou bien aux alaki na problème moko boy, aux alaki akula la ba mimelo ka dossier signé. Là je n'arrive pas à comprendre. Ba to bazo bomisa biso zali ba OTAN. Maintenant yo ke kozwa bato bazana obédience ya OTAN. Et puis o azalaki chef na bango o bande ko gérer bango eza français. Est-ce que vous croyez que bango bakolinga batika mboka na bango na barrière parce que yo ozofuta bango bambongo ata ozofuta bango 10 000 ata 20 000 $. Mboka na bango zaka mboka na bango. Est-ce que
Est-ce que vous confirmez, tel qu'a dit Fumutoto, que Joseph Kabila est le responsable numéro 1, il y a insécurité oyo et zo régné na est ya mboka na biso parce que nimaki brassage na mixage. Bon, nakolanda malamu, na kotala penda makamu na malamu boy. Congo pour être en genou na minute ils na tanaye, c'est lui qui avait accordé toutes ces choses ici. Mais tandis que eloko ya bosanaki, il pensait peut-être que bande connaître ba koya ba koipoyer na pouvoir. Ce qui est comme une terre matata pouvoir na esili neka omona ki salema ki na Congo na ke noto ngito telema ba Rwanda ba fani sa biso a genou mais ezala ki erreur grave mboka ne pesa ki nyonso o uta ki na place moko bo kuto zala ki inconnu pe oye okomi na misolo. Il faut beaucoup remercier n'habiter batu mususu ceux qui babanga nzambe te na habiter pour au fond remercier famille oyo bayambi yo ba pesio makambo tout ti okomi na sommet à l'état. Comment tu peux accepter des choses comme ça là? Ceux qui na Rwanda, il y a zala qui na Rwanda, ba ebisi ba koti sa ba congolais na kati ya l'armée rwandaise, ba sala bango ba brassage. Alingaka ndimelo kwana. Et pourquoi na kati ya Congo sala kilo ko lolenge wana? Bon, ceux qui total pe lolenge salema kwana eza penda yete za ba plan ya mindele parce que mungele avant ça la likambo, avant même 30 ans, aza ko raisonner ngo lelo. Biso tozalaka tozomona lobi na lelo mais mundela raisonnaka après beaucoup d'années ba yeba kiti tokokoma na niveau oyo il y aura un temps les Congolais vont se réveiller maintenant pour ne pas atteindre objectif na bango il faut to fragiliser bango na kati na interne c'est pourquoi moni na kati na biso tozoyeba na société qui est congolais qui ne l'est pas. Merci beaucoup. 20 ans na mboka na yo ase aboti ayebi lingala ayebi kikongo ayebi chiluba tanga zoya lobi ngala za mwana mboka on aza boy beaucoup boza na confusion boko yeba été et puis na mboka biso toza na ba système te ya ba numérique lokola na South Africa okoko c'est l'opposé soko cheka lisapino bombala moko identité no bimi. Merci beaucoup honorable. Voilà, to pesi maloba et pas ya honorable commandant congolais Anderson de Djobo pour la partie à Liboso. Voilà. Merci beaucoup, honorable président. Nalandio na bokebi nyonso. Na mituna otuni mwana mboka Papa Johnny. Avant na banda répondre, tika na présenter na ba condoléances na ngai, pe ba condoléances ya famille na ngai et pa ya mamari na Pelende na papa Fiston Pelende na libota mobimba ya mamari na Pelende. Nzambe ayeba na ko fortifier bino. Nzambe atinda molimo na ye o ezali consolateur par excellence et bakona na reconsoler famille mobimba. Nous sommes de cœur avec vous. Donc vous avez programme na matanga poto ye babongo nakoya pour passer moment difficile ensemble na bino. Encore une fois de plus notre sincère condoléance. Merci beaucoup. Moi la mboka Fiston Pelende Fumutoto je vais rectifier azalaka kabiliste te. Fumutoto ezali mutu oyo ayaka la troisième voie na ye alakisi biso que non à part monde politique opposition na majorité ezali na troisième voie ya société civile oyo re okota pe na kati wana en dehors ya société civile ezalaki koni bango bakoya pe koya ko s'interposer pe asala kombo vi ba position na ye oyo azalaki ko lakitsake azali na ngambo ya peuple ti na moment oyo Kabila sengaka dialogue moko boye consultation pe mutakambaki yango ezalaki papa Kengo Wadondo oyo esalaka ke je crois que Kengo Wadondo na moins Simba si je ne me trompe pas après pour moi pour mutoto aye kokota kuna na troisième voie esika wapi ya sopanaki akomi kotumba papa Etienne Tshisekedi mpona kozwa position avec adage na ya azalaka nango esika nyonso oyo bakobeta lisolo ya Congo ngai na kozala en bien ou en mal na kozala mpona bakorecadrer baoyo bazoloba mabe mpe kosoutenir baoyo bazoloba malamu mais esukelaka na déception gouvernement moko ebimaka wana Fumutoto abima te batuna papa Kengo Wadondo balobi mais comment Fumutoto atie yo poids ekomi ntango ya nomination onome ye te papa Kengo Wadondo aloba na ye ke Fumutoto azali na expérience te azali mwana moke amela nano miliki awelela kobulukuta nkuwa te
déception Fumuto Tazwaka yango wana na époque ya Kabila. C'était déjà vers la fin de Kabila. Toye na makambu ya accusation Fumutoto soki Kabila mutazali na base ya makambu tozali pour vivre lelo. Oui, Fumutoto a totalement raison. Na remercie na vidéo tout ko tshela biso awa komona ke mona mboka Joseph Kabila déjà à l'époque au pouvoir a comprenaki que erreur ya salaki ezalaki brassage na mixage kozwa ba Rwandais komema bango na mboka na biso non seulement na niveau militaire ti na niveau politique to mona ba ofida wana ozala géré par un Rwandais qui a Koufi après avoir amassé beaucoup d'argent au Congo, bakenda okunda na Congo na Rwanda mutu akosola te. Boye bisanga tabi no bandeko. Mutu moko ba diriger biso asangisi mbongo nyonso ofida na libenga na ye a gérer yango na ndenge na ye, mais tant a Koufi, exactement pour rappeler biso que non, je n'étais pas congolais, je suis rwandais. Il faut pas que nous kunangai pas na biso na Rwanda. Donc ezali ba biloko to vivaka à cette époque-là. Kabila reconnaître yango qu'ils avaient une erreur grave. Je vais préciser ici. Au moins, les Rwandais, bazali batu oyo bazana patience na état basala ngelo romorobo. Biso ba Congolais to bato ba Sancho ndenge kulutu nga janvier benga ngai mutu ya nini blood sanguine bato Sancho donc benga nga so ki blood sanguine so ki nini wana benga ngana. Donc biso ba Congolais to ba moto ba Rwandais bazana patience moko on dirait les banques na se dikasa ba Rwandais bozo komona oyo soki ba maîtriser ki monde ezali parce que bazana ba institution ebele o etikisaka monde. Ok, na Nations Unies, il y a les Rwandais. Au na OTAN, il y a des Rwandais. Donc, l'organisation sur mon dirige à la mokilo, ba Rwandais bazana katuana. Bazana te étant le roi ba chef, mais bazana travailler na ba bureau. Alors tant bazana na bureau na, bazana lobbying mo basala na CC oyo bazana convaincre ba Kambi que non, Rwanda tozali minoritaire, Rwanda il faut protéger biso, Rwanda boy. Donc un travail de fourmi, basala ka na ndenge ya CC. Basala ka malembe avec beaucoup de patience. Akoya na ba institution na aza ko sala avec beaucoup de patience. Mais Congolais so bazui na musala lelo, le ba ngala accepter que non, ngai na sa Congolais, ngai boy. Place oyo Rwanda ta voulait biso 3 points yango wana. Donc biso toza ko payer lelo oyo bilanga ya café. Oyo ba Rwandais basala ka l'époque ya Kabila, baloni café. Vous savez que les cafés on les récolte après beaucoup d'années. Et là on va sala yango wana. Ba yena mixage na brassage. Ba koti ba s'installer, ba infiltrer biso na kimia nyonso pe na douceur. Ba vandaka ba sala ba kabane na bango biso to yebakate. Et lelo oyo tant répercussion yé to nto mola mutu boye ba beti biso di code eneni kibota na dikos. Bolingo to mola lipeka boto ba beti o marteau na lipeka. Donc ils ont construit cette histoire beaucoup d'années passées et aujourd'hui tant biso to la muka. Au monde que baza ko mater biso, baza ko neutraliser biso avec beaucoup de maîtrise. Pourquoi? Parce que basala que déjà parmi biso balia biso ndire nyama na kati ya l'idée sou to tikala na biso une coquille vide na kati kuna eloko ezalité. Ata bukafu ndenge ezali wana gouverneur alobi basu yango te, c'est vrai. Pourquoi? Déjà la guerre médiatique baza ko mener biso, baza ko sakana na esprit na biso, baza ko tinda message moko boye, tant message wana yé bato to adopter yango. Bato bokoli misangai awa ifana préciser boyo kanga malamu. Omoni tango na Kinshasa baboyi ke non ba journaliste na biso ba publier makambo ya M23 te ya guerre kuna na est ermo na vandi na pesi bango raison. Pourquoi na pesi bango raison? Parce que ba image o baza ko publier ya Lukuta, ba information ya Lukuta ezali ko jouer na morale ya ba soda na biso, ezali ko jouer na morale ya congolais, ezali ko affaiblir biso. Alors, Hollandi, en réalité, ce n'est pas une information réelle. Tous les informations, parce que là, on a Bukavu. On a Fati, on a renforcé le Mandouki. Pourquoi? Parce que on a Mandouki en capacité, parce qu'on a Mandouki habilité. Parce qu'on tenir face, mais pas renforcer le Mandouki. Mais, Munguna a déjà publié que non, Bukavu est tombé déjà pendant la boutou, le gouverneur Bakimi, or, il y a des mensonges. Donc, d'une part, on a raison, on a
ya média kuna na Congo ko stopper ba ko pesa ka ba information oyo ya lokuta ezali ko jouer na morale non seulement ya biso ba civil mais ça peut ko jouer peut ko affaiblir mémoire ne morale biso na éviter ça na répondre na mituna. Merci beaucoup honorable commandant. Voilà to pesi maloba et pas docteur Lambert. Docteur Lambert, micro. Merci beaucoup. Ndeko na ngai Fiston Pelende. Avant na koloba nyonso, premièrement, je suis vraiment désolé d'apprendre la disparition de notre grande sœur et maman Rina Pelende. Ça, c'est que vraiment, je pense à ta femme pendant cette période de deuil. Mes condoléances. Merci beaucoup. Et nako senga na biso tozwa ata une minute de silence na ndenge bandeko na biso oyo bakufi na Goma. Merci beaucoup, docteur. C'est la télévision, merci. La télé, c'est le temps. Allez-y. Merci. Bon, ngana lingaki na répondre na likambo oyo etali ndeko Fumutoto. Na koloba boye Nasir na loba na émission moko le jour oyo président Félix Tshisekedi a prêté serment. Na lobaka pe yango tango nyonso que munguna ya Congo numéro 1 c'est Joseph Kabila. Bato ebele babetaka maboko non Joseph Kabila a aidé président Félix Tshisekedi. Ngai na lo yango na tangaka voir même kombo asitaka kombo ya Joseph Kabila, asitaka kombo ya monsieur Kamere, mais lelo tango naza koyoka président Félix na ba discours na ye aza koloba ke Joseph Kabila azali munguna. Naza kokamwa makasi parce que batu bazali tout autour na ye bakumisaka Joseph Kabila, bapetelaka Joseph Kabila mabo, bakumisaka Kamere. Mais ngala lobaka un jour bana Congo bakodécouvrir makambo ya Joseph Kabila ainsi que Vital Kamere. Et liste za mulai oyo ngana kuki kotanga liste za mulai. Mwana mboka Fiston Pelende nani koloba mukie na ndeko Anderson na ndenga lobaki que alobia wa sikoyo que ezali malamu tendenge batunde gouvernement pekisaki batu ba publier na ba réseaux sociaux makambo za koleka na Bukavu to epesa ba ennemi avantage. C'est faux. Bandeko na biso baza na Bukavu pour ba publier makambo oyo za koleka na este bandeko na biso fo ba publier yango. Biso ngana yo tango toza kolia mbala toza kolamuka me bandeko oyo baza na este na mboka na biso ya Goma bango baza kusi ngai toza komona makambo wana te. Mwana mboka Fiston Pelende nalobaka yango tango nyonso tolandaki discours atata mokonzi alobaki que soki babomi congolais kaka moko abimi balete moko ako déclarer guerre contre Rwanda. Mais lelo oyo ba congolais bakufi nde batu baza koloba 3000 congolais mais ngana koyebisa yo na émission na biso ya lelo ezali 3000 congolais ezali même plus. Est-ce que tata mokonzi a déclaré guerre oyo alobaki congolais moko kaka soko akufi mibale talobi moko kaka? Est-ce qu'a déclaré guerre wana? Entre parenthèses lelo soki olobi makambo wana bakobenga yo mpona bo. Oh ngana lubaka yango tango nyonso tu président Félix Tshisekedi azali pa na ngai grand frère na lubaka yango na ba émission tango nyonso et tango toza kokola tango tozalaki bana mikie tobandaki kokende na ndako na bango toza kolia toza komela parce que papa na ngai azalaki meilleur ami ya président ya papa ya président Félix Tshisekedi. Et naloba yango pe mokolo mosusu na émission na yo nalobi honorable Lambert Mende o azali papa kulutu nanga lorsqu'il va soutenir Kabila Narsir na leka na émission naloba ke
nga nakoki kosoutenir moto azosoutenir Kabila te. Mwana mboka esika mabe ezali po totelema, il faut toloba. Eloko eza koboma mboka na biso ezali kifanatisme, yango wana eza koboma mboka. Moto asali mabe loba, président osali mabe, eloko osali yango wana te. Mais batu na mabe président aza kosala kaka na kati ya mabe wana batu baza kobetele maboko. Mboka ekekebeli koso ndenge nini mwana mboka. Docteur Lambert, Simbana Noana, au le mot très important, Oyo et Kotip sur la deuxième partie d'Abisso. Mais pourquoi est-ce que, parce que le président avait dit, Toyoka Yango surtout, à la moindre escarmouche, Karado Lobiwana, Congolais Balete Moko, Soka Koufi, il va réunir les deux chambres en congrès pour déclarer guerre dans Rwanda. Wanda qui na Top Congo FM, mais na Goma pe alobaki yango Kagame akoki kosaka na bakongolais te. Fachi Beto mokengele bakongolais akosukisa ye akokotisa ye zamba. Mais pourquoi bazo attaquer biso? Ti ba botoli biso ba mboka ba botoli grande ville Goma. Mais le président est en fait, je manque de mots employés pour est-ce que quand je dis il est incapable de déclarer la guerre ou bien je manque de mots. Pourquoi le président ne déclare pas la guerre? Pourquoi il ne déclare pas la guerre? Nalingi avant de continuer parce que une interview où il y a qui confrère la biso député Daniel Safou, il a répondu sur ça à Zongi Sibiso. Dans le bas qui a ngone bandeli na élection il y a 2018 n'est-ce pas? Tant que tu as candidat unique. Vous vous rappelez à l'époque ils avaient qui Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Matungulu Bouyambou Ilancure, Venabushi Kikuite Onanio. Ah, Adolphe Mouzitou, qui encore voilà qui 5 Vital Kamere et Moïse Katumbi. Voilà. Après dialogue de solo là candidat comme étant Martin Fayoulou. Koutouma Kondiamboka, à l'époque, il n'était pas comme au compte. Le changement s'appelle Martin Fayoulou. À notre grande surprise, le président avait retiré sa signature. Et l'Obinango, Vital P a retiré sa signature. Bakeye Kosala, accord, il y a Nairobi. Qui sont ceux-là? Oh, Mbok, qui est aligné. Balobaki, que le changement s'appelle Martin Fayoulou. Moutalabaki Yango Félix. Bah, il faut changer. Nani a pour ça qui bango va changer, va qu'il y ait des sommets na Nairobi. Tu es bien en Nairobi, Kenya, Nairobi. Bah, on va s'alliper. En fait, bah, Kenya va appeler bah Tutsi, Ndengemo, na bah Rwandais, bah Ougandais. Ngala lobi lo ko tani to la élément oyo, moi namboka Daniel Safou azoko répondre na question. To landango ensemble na bino. Pertinente. Genèse à pouvoir à Félix et Bandiwa. C'est le lobbying touch. Tant to lo. Ça n'a rien à micro. Tant to lo. Ba Congolais balanda. Ndeto lo bato panzante kesiko. Tant to longwe Genève. Félix azala ba mointe, Kamera azala ba mointe. Ba lobby les loyo et comme Martin Fayoulou. Nanyo longola bango na Genève ba kene Nairobi. La réponse est simple. C'est le lobby touch. Mboko banimbaye bakso ba vérité ce que nous ngopima liboni likambo na zoloba peuple congolais bola na bo batela ngai parce que plan na bango zali mutu to ko dénoncer likambo fo ko bomaye c'est le lobby touchi qui supporte ba frère na ba makamno so ba se retrouver na Nairobi sont des nulotiques mais na mboko to zaka na makambo to mona Kabila na Mbemba bakena ko kutana bakena Nairobi te bakena Brazzaville bakena Cameroun te ils ont appelé ça l'accord de cascade ah voilà matadi. Mais bango ba okende Nairobi pour la nini. Wana to sala ba monsieur Belé sur ça. C'est pour dire que le pouvoir actuel ata bazu ba mindu kinyo sa Ukraine ba pesi Félix a déclaré guerre. Poani. Question ya ngona ba congolais ba répondre pour la nini. Ça veut dire que il est lié au lobbying touchi. Bango tu ba memba na Kenya, azare défable. Azare défable. Oh. Ako déclaré guerre te ata Poutine abi Félix na yo ki bana Congo ba leli mingi moni minduki yo nazo bundisa Ukraine zwango oka Félix na lobaka oh non moi j'ai pris Kagame c'est mon frère on va résoudre ça voilà docteur Lambert Kikou
Oyoki Daniel Safou. Merci moi. Est-ce qu'il a raison? Merci moi Mboka. Merci moi Mboka Piston Pelende. Ngai na lobaka yango nyonso. Moi je suis lumumbiste. Nazali ni parti ya IDPS ni non. Ngana soutenaka makambo eza ya solo. Soki makambo eza ya solo na ko soutenir te. Bisika mabe ezali tokoloba. Eloko eza kobuma mboka na biso, je dis et je répète et je dis ça à haute voix. Eza biloko ya kifanatisme nde eza kobuma mboka na biso. Est-ce que biso toyebi yango bien? Biso toyebi bien tangu bakendaka kosigner ba corps na bango. Mwana mboka Vital Kamerhe ajwaka rôle monene na kati wana. Et ce qu'on a kolanda na émission moko, je pense que na lekaka epai na yo. Na lobaka yango que Vital Kamerhe azali envoyé spécial ya ba Rwandais. Et le Félix Tshisekedi, notre président de la République, ndenge tolandi mwana mboka Daniel Safou alobi akotikalaka jamais ko déclarer guerre biso contre Rwanda. J'ai dit ça haute au déclaré yango. Et moi je ne suis pas là pour contredire notre président de la République Félix Tshisekedi. Je l'aime, c'est mon grand frère. Mais bisika mabezali, il faut te dénoncer. Bisika mabezali. Donc vous voulez dire que c'est que Daniel Safou a dit c'est la vérité? Ngai na confirmé pas ya mwana mboka Daniel Safou makambo alobi, c'est la vérité. Merci beaucoup. C'est la vérité. Merci beaucoup docteur. To zongi maloba et pas ya honorable papa Mabiala Johnny. Est-ce que makambo oyo Daniel Safou alobi za solo to lukuta? Analyse dans ce makambo wana. Papa, tokoloba nini parce que tout le monde déjà que eza bongo ni Daniel Safou alobi eza bongo parce que d'abord mboka na yo ezali menacé. Ti na kati ya troisième ville na yo et puis bato koti wana ezali l'armée étrangère. Donc c'est une déclaration de guerre. Et là on nini kozanga yo na monoko no lobake voilà lokola bango balingi bitumba tozo bundati na suka. Ofani noka akimia. Tokanisa kikutu na mwa une semaine a chakeka po tango bakota ki afanda kikimia ti na se to ba président na ministre tozo zelae akoya pour déclarer guerre. Abi maboy et comme ne ba explication. D'explication na ba explication. Alors elekela kibiso. Donc vraiment je n'arrive pas à comprendre. Donc to kende kaninge ya lingwana mais ye moko aye baka ninge ne kosukela parce que moni batwana oya azoki mi bango na mawana bango baza sans pitié. Rwandais aza sans pitié tende ba bomi batu na kati na Nord Kivu et puis na kati na Goma. Bazokota maison par maison. Au boy ba massacrer na famille na o. Po bazoni nga batu bakende ba formation militaire baza na sima na bango. Donc ils sont sans pitié. Yango la naki analyse moko boy ya West Africa. Abi selo ye ninga zomona ndenge ba Rwandais bazokata batu baza sans souci, sans pitié et puis soka bomi azokata yo abi azomona quoi baza batu wana baza drogué. C'est comme bapesa bango ba drogue. Donc aye bakango ke azosala bitumba na ba zombie. Mais yesoka kaila ninga kibosango yende mutu bazoluka, yende mutu bakolia. Mais Daniel Safou dit en fait on va pas rentrer dans makambo wana et ça quand même makambo etali mboka na biso ba secret musuto rolo bayango te parce que nous sommes derrière ba FRDC pour la ko bouter monguna d'ailleurs force à vous le FRDC force à vous mwana mboka fisu Simba docteur problème nanga ezali boye Daniel Safou dit le président ne déclare pas la guerre parce que yé a installé entre parenthèses dans le pouvoir par les lobbies touti oki mesika wana Daniel Safou dit tout haut ndengo wana mais alors vous dire guerre oyo to gagner yango te so eza ndengo wana mwana mboka il faut koyeba eloko moko bana mboka Congo eza ya biso. Congo eza ya ni Félix Tshisekedi, ni ya Kamerhe, ni ya Congo eza ya biso nyonso. Et tant tozobunda bitumba oyo, tozobunda pona bana na biso, tozobunda pona bana bakoya na sima na biso.
tala nde toza kovanda na bamboka ya libanda nani oyo asepelaka te avanda na mboka ya libanda batraite biso lokola nde batraitaka biso. Pourquoi tozali awa soki mboka eza malamu pourquoi biso tozali ebele na bamboka ya libanda? Moi je pense que nalobaka pe nalobaka et tozali na bino awa bon note Corner Nanga nde baza koutilize ye epai ya barwandais bakoboma ye eloko oyo Félix Tshisekedi basalaki na Camere mwana mboka Fiston Pelende ezali malamu te. Mais si l'on est ainsi, docteur, mais on a vu ça avec le fait musée, le rôle de Zé Kabila. Bataki wana a commis il s'est auto pour être président comme un bon wada a bengana ba Rwandais. Et pourquoi Mokonzi Mboka ne fait pas ça? Pourquoi ne fait pas ça? Ezali mission au Rwanda azalaka na yango. Mission Rwanda azalaka na yango ezalaka nini? Azwa batu na ye. Obi même na kati ya gouvernement ozali étonné. Ils ont batu mususu baza ba envoyé spécial à Rwanda. Non, est-ce que tu m'as compris là? Est-ce que tu m'as compris? Na na dernier safu. Lokola olobi nanga aza étiquette soka asisha bako éliminer machin de lobi wana na pêche exemple ya musée payaki to bale ko aza tirer étiquette mais étant fils du pays à s'imposer à bengani batwana. Pourquoi le président Félix a s'imposer même si à côté wana entre parenthèses ba loba na lobbying o ya batu loba wana banguna pour aller à s'imposer te sikolo ba no a déclaré a bengana parce que bana yo ya Congo ba na simana ye bana mboko ba simana mais pourquoi il se réserve ya ko déclarer ma guerre wana en même temps ba mwana mboka notre président de la République ndengo yoki mwana mboka Daniel Sakwa lobi a ko déclarer ka guerre parce que ça n'a pas corps oyo bango ba signé et puis eloko nza ko pesa nga mawa peuple congolais so kufa azokufa mais tandis que bana na bango baza na ba situation malamu bana na bango Congo eza Congo na biso tolandaki déclaration ya président de la République asalaki alobi bana na ye baza ba Belge mais bazalaka toujours na souci ya Congo et bongo bana na biso bazali ba Congolais tokende wapi bana na biso ba Congolais bango bakokima na Belgique bongo bana na biso bakoyo bazali ba Congo na minute na yo esili docteur ba minute esili to ça maloba epa ya honorable Mabiala Johnny et une minute. Non ngama kamnga luba échappé nga metil ke eloko kana wala baki. Merci. Non. Honorable commandant, mutana maloba eza papa Mabiala Johnny. Donc, dans le Biboé, la déclaration de guerre Kozalate, pour ce que Zala qui depuis Kala, depuis même les premiers jours où Baya qui peut envahir Goma, Tongato a déjà Makamba guerre. Est-ce que les autres la thème maintenant dans le Parlement na biso? C'est comme quelque chose où ils ont donc bango tout baye biango qui Kozala bongo, donc il va tchaka pression pour balungola na pouvoir. Donc il commence à l'ande angwa. Pour azo déclarer pe guerre te parlement pe azana ekimia nazo baté ceux qui nous ont la bitumba moko babengi friendly bitumba ou bien il a évité parlement za calmete parlement za calmete président du parlement baki il aurait dit parce que je ne confirme pas la okité il aurait dit que on peut négocier avec le rebelle. Bon négociation za déclaration bitumba négociation et la proposition pour parler. Négociation, on a besoin de négocier. Docteur Simba, le temps. Docteur Simba, s'il vous plaît. Docteur, s'il vous plaît, Simba, vous l'oubliez déjà. Docteur Simba, s'il vous plaît, le temps nous presse. Voilà. Papa Johnny, aussi ici, 30 secondes. La silicité dans le Biboé, si c'était pour déclaration de guerre, on allait voir ça dès le premier jour où Goma Izalaki envahi. Pour la déclaration de guerre, tu ne peux jamais attendre l'approbation. Il y a Batumo Koboé pour déclarer guerre. Bon, tout le monde est en côté. Bon, ce qui pensa hier à Linga pour Rwanda, à ta salle de déclaration de guerre, tout le monde a riposte la riposte fatale, tout le monde a yango. Ce qui te moni en côté, tout le monde a
qui a signé na Poutine. Tout le monde dit oui. Pourquoi on signé na Poutine? Croyez-vous que Poutine a à côté à RDC? Mais le président Rwanda va dire Poutine a Bisso. Côté RDC, il y a qu'on supporter RDC parce qu'il y a Bikinasi. Mais Poutine wana azwaka ba minéraux na biso. Okaki yango te ya. Aza na liste ba minéraux na biso. Hein? Ya nabo ite. Il faut yo moko prononcer déjà au changer les camps. Wana nde to comprendre que non, yes mbalo tozana ba tutel. Yo fandika kimia et pourtant tango bango baloba ki tozana Congo, tozana ba signature na makambo Congo. Bango ba telemaki. Mouya ya telemi alobité. Tobi makambo ya zirisi wana te. Et puis, ministre merci beaucoup, honorable. Offre, merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable. Tout le monde a fait offre. Tout le monde a voilà. C'est ça. Merci beaucoup, honorable. Topesi Maloba et pas honorable, commandant Anderson. Voilà, merci beaucoup, honorable. Donc, Takiko, pardon, quand il y a un micro. Voilà. Bandeko, Radio Lokole TV, il faut que se pelara. Bolanda batu oyo ba maîtriser la politique en mboka na biso ba biso ba commandant Anderson Congolo de Tchobo. Omoni, nous avons la presse au Congo, ba journaliste ebele na Congo na ba historique politique na biso te. Daniel Safou aleki pa journaliste moko alobi makambo alobi wana ke Fachi na Kamere ba longwa na Genève ba kenda na Kenya ezalaki sur demande, il y a lobby touti. Vous serez tout à fait d'accord avec moi que Mukonzi, il y a lobby touti et d'aller Paul Kagame. Sikoyo, tu es dans l'élection au Congo, Fachi a gagné l'élection. Tant que Fachi a gagné l'élection, Martin Fayulu a contesté l'élection. Kagame, Paul Kagame, à l'époque, président de l'Union africaine, Atinda Maloba na Congo, à lobby, wana, à côté de recours, na cour constitutionnelle, il faut que la cour constitutionnelle ait approuvé l'élection, résultat de l'élection. Kagame Atindi Maloba na Congo, à lobby qui va proclamer Fatite Tia Okoma na Congo. Vous allez vous rappeler que, vient d'habiter la mère Mende, à l'époque, Guillaume Tazari, ministre de l'Information, bien chargé porte-parole du gouvernement et à FCC, à Loba Maloba Oyo, Kagame n'a pas le droit de nous donner les instructions. Attends, écoute, chef de quartier, Yapamba, à Roger Kagame, n'est-ce pas ça? Et le loyo, Daniel Safo qui n'a pas de banque, il a observé que non, lobby touti, Moutebenga Ibaron Anin, na Kenya. Président lobby touti Paul Kagame, aye bateke, biso, Tobengaki Tshisekedi, na Kamere, na Kenya, Soki Tshisekedi a demi, donc c'est qu'à la biso na soutenir rien. Pourquoi à Salaki Angote? Donc, histoire boye bien Angote. Daniel Safo, Biloba Loba. Banga melaki de l'obséquie Makambouane. Le leader de lobby touti. Moi, Namboka, commandant Anderson. Kiko, docteur Simba Micro, docteur Simba Micro. Docteur Simba Micro, docteur. Docteur Simba Micro. Docteur Simba Micro, please. Et toi, la télévision. Docteur Simba Micro, s'il vous plaît. Docteur Kiko, quand on a le micro, please. Oloba qui déjà. Tika de Galoba, please. Docteur, somme Tazoloba, Tika Loba. Au moins, le bain Makambu Awa, Nazan répondre dans le béton massage. Mais n'a pas d'Ikimina massage, n'a pas d'Ozela, Papé Sanga. Allez-y, mon amboka, allez-y. Si on pas dans la chaîne d'idées dans l'ail. Allez-y. N'a mis le bas, n'a pas la soupe comme ça, pose parole. Allez-y. Paul Kagame, président de lobby touti. Aïe na Congo, à lobby à Tindi Maloba na Congo qui non, va confirmer Fatite, va confirmer ma résultat d'élection Teti à rien na Congo. Ba Boya, FCC Boya est proclamant, pas ça résultat et pas cour constitutionnelle. Si le président lobby tout si aïe baté, voilà le premier point. Nation la deuxième point, on a que non, Makambo va na zone, je maîtrise ce que j'ai dit. Daniel Safou, docteur, on va arrêter l'émission. Docteur, on va arrêter l'émission. Docteur,